Original. Bonjour, bandekolanga ngandekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino recette na ye ya maki mélangé na spaghetti na vache qui rit. Mama Bijou lelo aolakisa bino ndenge akosala pâte na ye mélangé na maki na vache qui rit. Donc nazosala omelette ya pâte mélangé na vache curie. Mama Bijou olakisa bino ndenge nini na bandaki kosala pati na ngai. Mama Bijou azwi mai ya moto, natie yango na nzungu, natie mungwa, natie ndambo ya huile, nasali spaghetti na ngai. Mama Bijou asali spaghetti. Mama Bijou azwi huile na ye atie yango na kikalungu. Mama Bijou apelisi moto na nga. Na Mama Bijou nazwi maki na nga o babengi na kombo ya aya. Mama Bijou nazwi aya maki na nga. Nazo sala vidéo un peu rapide parce que aza attente mais la maman basengi nga balobi Mama Bijou Nicolo au sali les sur recette té. En tout cas ça la recette parce que tu as besoin de apprendre eloko mo ya sika. Donc recette nanga lelo ya ngoyo nazo sala bino kaka maki mélangé na spaghetti batie vache curie nanga ya ngoyo nazo mbili. Mama Bijou azwi vache curie na ye na bandi kokata ngo esika moko na spaghetti nanga. En tout cas, merci na Mama Claudine. Mama Claudine biso na Orem. Na ba ebela ba conseil opesinga lelo. Mama Bijou akozwa azu ba conseil na yo. Mama Bijou otango na misala. Merci lisusu na Mama Yvette na Quadrate. Yvette Okunji. Merci beaucoup na Mama Yvette Okunji. Merci beaucoup na Mama Yvette Okito na Quadrate. Mama Yvette Okito, na pesi merci, na pesi merci mi vraiment na ma copine Meje parce que aux autres kangate toujours na ba conseil. Donc Mama Bijou azo sepela mingi na bato bazo benga ye pona pesa ye ba conseil, pona conseiller ngai ki Mama Bijou place yo il faut ça la boy, il faut zong ça boye. Donc ba recette na yo toujours sepela nango. Donc Mama Bijou le azo lakisa bino ka ndenge ni ya salaka omelette na ye. Ou excusez moi mafuta ezui moto makasi. Mama Bijou azui la kisano kanini na salaka spaghetti na nga mélangé na vache curie na tie maki na kati. Donc c'est ça. Siko na lingi na sala omelette na nga. Mama Bernadette na ore, merci beaucoup parce que le Mama Bijou toujours landela kaka la recette na yo. Donc na yebi ki toza vraiment ensemble. Recette à lilo vraiment eza nango facile. Ils ont ma cassité, ils ont spaghetti mélangé na vache curie na maki. Nazui spaghetti nanga. Natiango na katikati ya moto. Nazui kama dimension ya ba pâte nanga moke. Natie des maki, natie na ka des vache curie na kati yango moke. Donc, comme pour au côté à 3, au côté à 4, comme tu veux. Donc, c'est ça. On va la tirer dans la carte à 2. On va la passer à du polo. Vraiment, on est ensemble. Maman Bijou le but à s'abonner à la chaîne. Bidon suivi ma solo à Sika. Fatou Boka. Vraiment, merci. Na sepela nenge au emaraba page nangai. Maman Bijou na Congo. Bijou la blanche. Vraiment ma copine, merci parce que tu es toujours là, au commentaire, donc ça la bien. Bah oh yanga nyo a besoin de commentaires na bino na WhatsApp na YouTube, na besoin ya ba j'aime na bino, ba vidéo ezotala na mingi mais
ba j'aime ezozala mukie donc boye mara ba recette nanga boye mara ba émission nanga donc na uti mikolo ko pesa kaka papa la biso matusi moi ba mes condoléances et puis ko sala moi témoignage mukie pour na oh maman Bijou à vivra c'est selon ba prophétie donc la prophétie nous ce que j'allais à quoi négliger. On est vraiment ensemble. Surtout dans le Sabine beauté. Il y a des riz qui moi c'est la Suisse, beauté. Rita la Bissomoko, moi ça y a des îles en Suisse, beauté. Ma copine Jolie dans la Belgique, beauté. Et puis ma copine Maggie. Donc on a beau s'ambiancer. Maman, mais on est vraiment ensemble. Donc c'est ça. C'est bon. Maman, Bijou au balola. Et ça quand on a ça qui pomme de terre. Ils appellent recette kandege mokona oyo menga na sali skoyo spaghetti na maki batie vache curie. Donc ils ont vraiment recette vous allez vraiment ma capacité, ils ont facile donc bon meka et puis bon rozala de cité. Ça pas de menu hein, au lieu à maman ni ba otalanga ba olanda la recette nanga donc oui, c'est bon. Maman Bijou a zana pour la motivation. On a les gars on a dit non. On a s'abonner, t'es beau s'abonner la chaîne Maman Bijou. Donc surtout ba maman, hein, beau s'abonner. Biso mo koto d'abord tous à combien. Si vous pouvez monter s'abonner la chaîne Maman Bijou, bon moi t'es ça ba un plus. Maman Bijou a zana pour tout le monde. Et puis Maman Bijou a le but ya zana une ta la polémique. Chaîne les a vraiment chaîne à la polémique. Que banda to banzi bon moi ni polémique exact parce que longtemps à comment on peut venir ma vie. Donc c'est ça. Faut s'abonner massivement à la chaîne à Maman Bijou. Vidéo suivi ma solo est-ce qu'elle n'a jamais dessus. Recette à Maman Bijou yangoyo. Recette et commis yango na suka. Kalani était là ina binisa pendant la sabino recette na ngana suka la salle. S'abonner massivement à la chaîne Maman Bijou TV. Bidor suivi ma solo escabo à la jamais d'ici. Ah bah conseil. Ah bah information qu'on ne se tous à besoin. Vraiment bah recette. Oh y a facile. Oh y a ma capacité. Oh y a 30 minutes. Bilo que bien. 30 minutes c'est beaucoup même. Yes. Voilà. Voilà. Ok, biloko Maman Bijou yango ebeli. Donc eza nango kaka spaghetti mélangé na maki na vache curie. Donc Maman Bijou le bibo s'abonner na chaîne na ye. Maman Bijou a tie des maki na tie 3 vaches curie nanga. Comme pour kokotia 4 maki ou kokotia 5 vaches curie ndeka olingi mais eza ka parmi ba recette il faut koyeba parce que eza eloko moko ya rapide au salipe au lit. Vraiment bon appétit. Na mouton surtout à mon cassette. Oh Maman Bijou le bibo s'abonner massivement. Na chaîne na bozala jamais déci. Et puis bye bye. Mbote na famille na mobimba famille mo si Bijou mo salinga abino trop. Ba bisous yango. Bijou lobi comme conseil. En tout cas tant aux autres qui sa spaghetti na yo. Otie mungwa, otie moi épice hein parce qu'il faut ça na moi goût. Spaghetti na yo il faut ça na moi goût. Otie épice nyon surtout au kolinga otie hein otie épice soko kotia muscade soko kotia ail soko kotia végéta soko kotia nini yo moko ifo tiango épice na kati ya spaghetti na yo avant otia maki na vache curie donc otie épice na kati ya spaghetti na yo. Donc Maman Bijou alingi bino mingi na linga bino toujours mingi donc moto vraiment so moni vidéo nanga ko tika boete aimer page nanga donc tia j'aime soko s'abonner te meka vraiment ko s'abonner na chaîne Maman Bijou et bezala malamu mingi pona ba 1+ na bino bisous bisous.